mais maman elle kama kitoko mwana kina na église o ya Pergame et que marqué nombre la population ya batu bazala ko sala misala ya mabe misala ya prophétie misala ya kobikulaka ya kotsela ka batu maboko ya kolobaka na batu bakambo etali ke ba fétiche bandoki ya kobikulaka bakambo etali ka ko mama na yo tata na yo kulutu na yo bakata quartier batu bazana sima ya boina boy mwasi o mobali yo o musala no kufi c'est parce que nani bazana sima mwasi na yo ba misala nyonso Jésus Christ eko mona et marqué nombre ba tebele bazako sala ngokasi. Il y avait un petit groupe ya batu na kati ya église ya Pergame bazalaki na misala wana te. Batu bamonaki bazalaki komipesa na kosambela Nzambe kasi batamike kaka bato wana bakotanaki na misala oyo ya pamba te. Bango wana nde Jésus Christ ayaki kozwa décision ya boye. Donc nous avons même une église ba démon ba leki mingi mais bato pe bazo bazana Jésus Christ bazaka na kati. Bazana na église okuta wongaka. De bato wana Jésus Christ ayaki koloba ete problème ezali te, qu'est-ce que je vais faire? Nakozwa nini? Molimo na ngai na kotia kati na bino. E bato wana Jésus Christ a prometa ye bango pour mama anyoye makamuni na a prometa ki na bato wana ya mikemba mona ki na misala oyo ezali ke ya nini? Ya kitoko ya kosala na Jésus Christ. Ya Jésus a prometa ki bango soki ba batiki mabeni yoso. Bakomi kosalela sikoyo Nzambe akopesa bango mana ya sika. Donc Jésus a prometa ki bango makambo misata liboso akopesa bango mana ya sika. Et puis akopesa bango kombo ya sika. You know, donc si botika osala makambo nyonso mabe bozosala bolandeli ngai na kopesa bino mana ya sika et puis na kopesa bino bilamba ya kombo ya sika na bilamba ya sika. Donc makambo misato Jésus a prometa ki bango nda ayebisa ki bango oyo azana matoi ayoka ozana matoi oyoki te ozangeli nyonso. Bref, l'église ya Pergame de mwana promesse moko bazwaki ya ba oyo bakolanda makambo ya misala ya sarite oyo eza koleka na l'église na bino oyo ya Pergamus te bakopesa bango mana ya sika kombo ya sika bilamba ya sika ya pembe. Alléluia. Alléluia. Pour Nzambe pe azako ko bimateke o abimi abimi l'esprit ki alobeli Nzambe ba go salela mutu. Ke tika mabe. Me ba batu mingi pe to moni bazo sala mabe bazo ko yebisa bango tika mabe me mabe ole batika mabe makamango kutukutu mabe na bango zo ya kaka pile koleka. Alléluia. Donc niko bazo risque pe bazanga ba mana oya sika ban Jésus Christ a prometa ki pa besoin. Jésus Christ a oya kolonga yende akopesa ye kulonga sika. Oya matoi ayoka oyo molimo ezali koloba nini na mangomba mama ani tika toke lokozwa repo na biso comme ça tanzali kozonga bongo yebisa biso église nini siko tokolobela lisusu tokolobela Thyatire église à Thyatire lero oyo. Merci tant tokozonga toko tante koloba église ya Thyatire n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Zanga pamoja tukozwa repo na biso oyo ngomba na Yesu oyo kalise solo papa moko na mokili azwaka ngomota te o atikala mpe kosomba lopango te o akenda kotonga ndako na nzela ya raye ntango triele kaka bato basekaka ye mitema malamu basingaka ye o papa mesana kovanda wana lingomba na butu moko alali pongi ya makasi ye mbula monene beti na kati ya butu papa bimana tongo nzela ebukani bandeko moye treleka lisusu ezali te o papa leli mpasi na motema ye akala na mosike ngunduka eza koya todisi bato lokola te ya masina ye papa lobi bato bakoleka wapi o abimi na nzela sinale mokumbi na mosika na nsima na ngai nzela ezali te o mokumbi abeti pompo longwa na nzela papa lobi na kolongwa ndenge nini ye namona liwa batembeli na miso na tokoka te azali sambla lokola longwe na nzela papa lobi lelo eza mokolo aliwa na ngai yo papa mitandi na nzela ya rai ye bandeko trenya titata innocent likambo akokamwa lingomba na Yesu e mokuwa mutu apapekangi pine ya train bato bakita libulu liboso na bango tato abikisi biso na liwa tato eza Yesu Masiya oyo atikaki bokonzi na ye na
batindi baprofete na mokili bakoki te basakoli bai na mokili kaka perdition nzambe aye kovandisa parlema ya lola ye abengi les 4 êtres vivants abengisi les 24 vieillare baange na baarkange nana kondimaki kuna na nzela ya raye ata mutu mpo lingomba na ngai ebika ye bibelo bikimia likolo ntina se ya mabele moto atombolaki mosapi azalaki te o les 4 êtres vivants babeti kara le 24 viere basali sambla baange bazangi liloba ya koloba ye yesu avandaki na loboko mobali ya tata ye alongoli tambala ya lokumu alobi papanga na ndimi na kita na mokili yo mpona bikisa lingomba oyo mokili lelo ebokondima mwana mpate o mokili babokondima yesu masiya ye yesu nde fungola lola ye yesu nde mopamboli yo mobundeli oyo ya bomoi ya bato ezali yesu oyo elombe etumba Apocalypse chapitre 5 verset 1er à 5. Lisuto siliko zonga kati na émission oya la vérité mama